Ken Piana oza mutema mabe. Na posé ma question à la question plein de zalala. OK. Si on a yo maniqué aza on est choqué na rambo belé tout le monde. Moi na répéter nous zo le bezate parce qu'ils est belé. C'est donc le prochain au peine rambo est belé. Azo le prochain rambo belé yo moko comme toujours na plateau a ko expliquer biso qu'est-ce qui se passe en réalité entre une cerno maniqué puis marmazo reprocher on est-ce c'est vrai ou c'est faux? Ouais, merci beaucoup na Frank Stemai. Merci Nayo. En tout cas, premièrement, on a loba Manick de John azasero yo ayebi ka ndenge to banda ayebi. Omoni na mokili nga depuis na yeba Manick de John, c'est comme si Manick batu nyonso to Manick ayaka ko finga na internet. Soko landeli source ya batu wana ezaka bato basala ebolam. OK. Soki Manick pena place olandanga, soki pena toyebi soto bitanga nombre ya batu oyo ofinga na internet a majorité ya batu wana o Manick afinga na internet ezaka bato basunga Manick de John nakede nezam. OK, on y va. Premièrement na Manick Kisinjo oyebi ke Kisinjo a salata ebela bokola bana babia. Est-ce que Manick asala na Kisinjo ba maman na guerre et comment na niveau ti oloba ke mwana Kisinjo ba bolisaka na ville ko salir image ya mutu net njo. Parce que combien de fois oh Manick azoya ko finga njo na internet parce que mutu net nga ata na saleli bolamu ya ndenge nini. Kisinjo akuta bokola bana za kutu tata mwasi ya bana. Aleka na ba TV nyata yo ya ko nyata. Omoni eloko nyoso zaka na débit nango ezape na suka nango. En tout cas na lembi mukumba oyo ya Manick na lembi na nga yango. Dans lembi ozo moto neti Karine Mokonzi Karine zona guerre neti ya Karine na Manick parce que a bien bela na kombo ya Karine ce qui totali bien Karine na Manick moto asunga moninga trop na vie ezanani parce que Manick azalaka ya na ndako ya Karine azolia azozo ya kolata azozo pe mbongo peut-être yamsu kendele saba na ndako Frank, tobosa na histoire te. Tobosa na histoire te que avant les loto sangana a mamba fali, tozala ozala mingi na héritier, ba Karine ana bazali batu o tozafa na bango place moko. Bosa makasi kaka na kofinga batu ko ya lobara ba bolo baka pe ba bilo mususu ti. Karine ana pe soki totali parmi batu o basala pe ba bolamu na vie, comme Karine pe to ko tiango na kati parce que Karine asala Manick ba bolamu ebele. Afinga pe Karine bobi baguerre wana butu c'est normal. Tozi mutu na déjà li show oh Manick asala na guerre. Parce que na sala na baguerre na batu mususu bazana ba point ya babola mote ke o ke na yo lelenza bato na lo bana o Manick asala na ba guerre. Ça bato ke mso lelo nenga lambela bana ezate bato bazwa bimsamo. Tozi na no déjà li show. Déjà li show tozala ko kende na Manick de John wana série Jaël choza moi c'est à Rogenga ndafa na ndako ya Rogenga Jaël chansu Manick ya kotele tina chambre akendo kangena ba sapato na ba nini azona ba mbongo azo pese so alele makambo bana o pesa mbongo même Jaël choza parmi bato o ba sala Manick bolam tozi c'est na biso ka bibi kapinga o ya leka na TV finga va même mwana ya bibi o lelo saka bibi passe Bibi Kapinga combien de fois ceux qui bakuta na Manick de John emso lele makamba bana emso moi 50 moi 20 moi nini apesaka lelo ka Manick de John po plateau na bango ba osa mikolo pa Mike ti siko yebisanga sikoyo Mike paza muto asalela pe Manick ba bola mo beleti mais parmi bato Manick a finga grave Mike paza nkati siko lelo oyebisanga donc so na bika na raisonner batu nyonso Manick asala na bango ba guerre hôtel nga ezala mingi bato basalisa epe de reconnaissance de ezamwa moke pa Manick de John na lobaki yango na protéger Manick so sali bagaf ken kozongisa ete na lo bango ouvertement moko na zongisa ke so asengi pardon na protéger ande fali na banga soki akebongo emso bandokendo finga fali tout ça nde na protéger gae na lobi turo na za clair Manick na kozongisa ye ti ata ye na ba système ba pardon o ya ko senga batu ba le 26 le 27 parce que ya na
na likambo osali manike ezali penza kimutema mabe. Ata ozalaka no mutema mabe te, mena oyo osali manike ezali kimutema mabe pe kimutema makasi. Mbote bapapa bamama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, ken piana alobake ye manike apusa ye soka atali kaka boye, atali babia, atali ndenge bazala, en tout cas ye manike ezala soki ndenge nini akotika ete. Ken piana aloba yango mbala na mbala. Bandeko, bolanda yango, bolanda pe ba video pe botala yango. Ken piana kaka moko wana ye wana lisusu aloba Manique de John ye ayaka kofinga batu te, soki Manique de John ye ayaka kozongisa bango nde mbatumbulaka ye. Ken piana kaka mutu aloba yango. Aloba yango mbala na mbala, mbala moko te. Ken piana oyo wana kaka ye mutu alobake Manique de John ndenga za wana ye soka azwaka biloko batu basungake ezakaka bata poto, bato awa ba profitaka nde na ye, ba oyo bazala na ye na ba Karine tango bazwaka ye ba profitaka nde na manike. Me lelo yo Ken piana ngo change alobi ke bato nyonso o babeba na Karine moko na manike ibango nde basungaka manike. Bon, si quoi alobi vérité. Karine Mokonzi aloba boko changer langage. Alobi yango bien. Bato babeba na Karine moko na Manique de John parce que Manique de John abeba na kaka na bato yo basungaka ye. Wana nde akosite. Bato oyo babeba naka na Manique de John majorité na bango basungaka manike. Tango pa lobi bongo azo référé na Karine Mokonzi. Yango Karine Mokonzi bisikoza bravo. Bravo, bravo, bravo. Ba changer langage. Alors, sikoyo yo Ken piana, yo ndengo zawana, eske, ozoye ba penza ke mokilezo comprendre yo, ozano susu na tina ya manikete. Mokilise ye baki, oza susu na tina ya manikete. Tala ba video oya kala, oyo manike akochela ba view. Tala ba video nyonso, o manike asala nango succès. Yoka kaka malobesa kuna na kati okomona toujours Karine Mokonzi, Karine Mokonzi, Karine Mokonzi. Lelo oyo mafinge silipo na Karine Mokonzi. Lelo oyo na fimbu ba interdire bino officiellement bolobaka kombo ya Karine. Bokoko lobango par hasard neto lobi mikolo yo pote o bareke ba pekisa yo te. Alors siko soki ba pekisa bino kombo ya Karine Mokonzi. Boza pene loko akoloba te po na Karine Mokonzi. Alors, Manique de John place eza susute na fimbu wane yebani. Ko pekisa ke balobaka susu kombo Karine na fimbu te, na ndenga mabe to na ndenga malamu. Elakisi Manique de John aza susu na place na kati ya fimbu te. Po Manique de John na kati ya fimbu ayane spécialité moko. Et spécialité na ezali rando avec Karine Mokonzi. Rando contre Karine Mokonzi. Rando pour Karine Mokonzi. Rando avec Karine Mokonzi. Donc ye spécialité na eza rando ya Karine Mokonzi. Ba rando mususu wana batu wane simbaka te. E simbaka kaka aya kopopula Karine Mokonzi. To aya kokumisa Karine Mokonzi. Donc manike spécialité yango wana. Ken piana pe oyebi yango. Mais lelo oyo yo oshanzaki deja kazaka. Ozoluka manike asala berer ndenga mesana kosala pote
otia mokumba pa na ye olobake osupporta sikoyo mpenza okomi na suka ya suka soki omaki na suka me soki bozonganaki mpo na degra mopao me sikoyo mpenza olapi non olapi te ozobénéficie na rien na manike ozosala sikoyo perte na manike azokotila eloko te obosani babia obosani musala oyo manike asali pa na yo me lelo oyo osuti ye orosute kaka bongo ozotia lisusu tor ozokomisa ye neti ye nde mutu ayaka komemisa yo bangambo ye nde mutu aza mutu mabe otie kutu susu na fitiri na ye akoya kofinga fali soki afingi fali osukoli kutu maboko avant nani ayebisi oke akofinga fali to nani ayebisi oke ye akofinga fali te olingo oloba bongo mpo na nini mpo likambo moko ebombama na kati ezali to ndenge nini alors Ken Piana soki likambo ebombama wana etali biso te me oyo etali neti nga papa robo obimi mutema mabe na Manique de John obimi penza mutu mabe na Manique de John mabe na ye azalaka nango yo yebi yango bomesana mpo soki Manique de John azako toujours kotanga komba Kaline Mokonzi azako kosala toujours succès même asali yo soki ndenge nini olingaki kobikisa ye po yo soko zwa Manique de John eza po na intérêt kaka ya yo bato nyonso baza na fimbu soko salaka na bango eza kaka po na intérêt na yo soki pe olukaka osala boye okende boye obimaka na forme ya muta malamu wana image osalaka kaka po kotisaka bato batalako na poshi okosaka biso me na comprendre ke yo Ken Piana ozali mutema makasi ozali penza na biloko ebele obombaka na mutema donc en bref yo leki ba hypocrite na koleka na makasi ebongi toluka kombo mosusu po hypocrite kombo wana se sambwa na sukisi awa Ken Piana tikala wana tala bon wana ezenjire na sukisi kaka wana tala te kotala eloko te Bonjour, Maman Olga Kabelo. Vraiment, thank you very much. Nzambe apambola yo. No nyonso zosala vraiment oza moto malamu. Moto sapesi ombongo, garde no kwa confiance. Ti eloko ekokoma nango pe kaka. Vraiment, félicitations. Tala banda Belgique eti awa en Australie. Osunginga vraiment tokos. Pona zana suki mbe na meki moya na mekate suki zana mutu su na fungoli suki mama bitekuteku bitekuteku nde makambo Olga Kabelo oye batika yo kaka mosusu azate original ezaka yo moko na kata Belgique tala ti Australia wa na Queensland Townsville ndeko mwasi Nzambe apambola yo yango ano bandelaka biso mateya badoration oza moto wa Nzambe il faut na lukelo ba custom tokos bitekuteku nde makambo etala merci vraiment merci maman Olga yonde nani yango bitekuteku nde makambo yaki yango maman Olga vraiment félicitations ululu mama ngayo okanisi ngatala nde makambo yaki yango bitekuteku tala tokos vraiment kitoko mingi ndeko mwasi Nzambe apambola yo tina kata Australie mosalo ye tokos tala mama okokisi posa motema na ngai ande so motema na ngai ezalaki vraiment félicitations thank you very much my sister, God bless you. Thank you for everything. Thank you. Good job. God bless you. I love you too. Bisous. Bonjour fidèles internautes de www.elengakomba TV.
Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya elengi ya komba. Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bafalinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger donc ba samta lo la zaki Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bafalinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger donc ba samta lo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.